Pesa raison oyo esengeli kobomba misolo banda sikoyo kozela lobite pesala yango mbala na mbala. Moto nyonso avandi na ndako akosala likambo na ye. Kasi eyenga azali kosala mosala oyo eleki bango nyonso. Na livre ya caisse mpe calculatrice na ye azali kosala ba compte ya boutique ya sanza. Na sima ya bofuti loya ya boutique mpe ba besoin mosusu eyenga amoni ete asali bénéfice ebele. Asololi na mobali na ye banso elongo bamoni ete bakotisi mbongo ebele na ndako na nzela ya épargne ya bana ya eyenga mpe ya boutique. Balingi te kokwela likama oyo ekomeli voisin na bango oyo bayibaka ye mbongo na ndako. Eyenga akanisi lisusu mateya azwaki. Esengeli kobomba mbongo kaka na ba institution financière oyo eyebani na Banque Centrale du Congo. Akani kokende koluka institution financière oyo ezwami penepene na ndako na bango mpo apona oyo ekoki kopesa bango ba condition ya malamu. Lobi na yango eyenga akei kotuna ba institution financière minei. Na pokwa tango bavandaka elongo na libota eyenga ayebisi bango maye asololaki na ba institution financière minei wana. Na sima ya boyoki ye libota basepeli mpe baponi banki yetu. Lokola libota mobimba basalaka mokolo ya poso te mutombo na feza lokola bazali na ino bana mike bakokende elongo na baboti na bank. Bakofungulisa compte mpona mwana moko kasi eyenga na matondo bakogere elongo compte moko mpona ba projet ya libota. Libota mobimba emiyoki na sécurité mpo babombisi mbongo na bango na institution financière oyo eyebani na Banque Centrale du Congo mpe basepeli mingi mpo kala te ba projet na bango ekokokisama. Mingi na bosombi ya parcelle na bango bamimoni na ndako na bango mpe bakomi kokanisa lulenge bakovanda na bana na ndako na bango. Na esengo nyonso libota ebimi na banki yetu mpe bazongi na ndako na bango. Bomba mbongo na yo na sécurité nyonso na kati ya institution financière oyo eyebani na Banque Centrale du Congo. Message oyo epesami libino na FPM elongo na Visa. Salela misolo malamu pona lobi ezala malamu.